émission to solo la yango na Mamour Mpinga na pesi biso bambote bisika tozali bachor internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV ya Mamour pesi biso bambote bisika tozali mwana mwasi ya tombola kanzamba Israël na grâce oya sala kangai na yo kolala kola mukeza habitude wana soki ola mukeza la kasije na ngai kokumisa nzambe soki na monio ponenge tola lokola bakufi nzambe wana yeba kopesa biso tongo elamu tongo ya sika yango ezala kasije na ngai ya kokumisa nzambe bandeko ya Mamour apesi biso bambote ya Mamour eli biso ni na mokona lelo oyo to solo la na bino elongo na mokona lelo bandeko kobosa na kate ko commenter yango nde to solo la na bino elongo wana ya Mamour tango ba ordinateur makamyo se kovanda ba romona robanda ko répondre bino bandeko na ngai moi koko so ezali kasi toza kokoba toujours na musala na biso pona bolinga musala na biso e na kobanda ko répondre bino na ba commentaire na bino soki nzambe asali biso ngolu kasi akosala ngolu po yende kolo na tango toute chose à son temps ya Mamour aeli biso ni na mokona lelo ya Mamour aeli biso lisolo moko ya pasi pe ma baboti o bozali bokoto baboti boyoka ngai bosunga ndeko na bino mobali ya Mamour lelo ekosinga bino lisungi pona ndeko na bino moko ya mobali azolekisa ba moma moko eza difficile na mboka oyo ya Angola Luanda ndeko kanga mutema te so yoki lisolo oyo soki nzamba si motema na yo sunga ndeko na mobali ndeko landa lisolo na bokebi elongo na ya Mamour lisolo yango ya Mamour aeli biso nini oyo papa na biso eko pesa ya Mamour ye moko kolo lisolo onde apesinga ezate ke mutu musumu tapesinga te kolo lisolo onde aluki ngai ya Mamour raconte le quoi ya Mamour racontaka yango alobi Mamour raconte mon histoire po lobi mibale misatu o ba ko simba mabaleka na kosunganga ata na nzela ya conseil ata na nzela ya prière ata pe na nzela ya makoki financière na bino ko sunga pende ko mobali a s'en sortir na problème azali nango bande ko na ngai papa na biso apesi nga lisolo na ya lobi boye autaki ko perdre moi si na ye mama ya bana na ye mibale na 2017 bazalaki bongo na bana mibale. Pour moi, c'est Akoufa qui n'a pas si Akobota, troisième enfant na bango. Et tant ou moi, si Akoufi, atika ki na bana mi balé, na mwana ya bébé. Na liwa ya mama na bango, lo lenge mama Akoufe laki, mama alamuki. Tozongi mwa muke sima, po bo comprendre lisolo ndenge ezali, po to kota na lisolo na biso. Mama, azalaki na ndaku, na zemi, bana bake classe. Bana baye ko zonga oya liboso ya mobali aza soki déjà na 8 ans je crois aye ko zonga tango azongi ba classe a basala ka ba explication eza lokwa ba maternelle nde bana bakenda ba explication mwana oya mobali aye ko zonga mama tuni ozongeli nini na ndako alobi mama na oki mutu pasi na koyi ko vanda te il faut na zonga abi madame na bino asale loko te ozongi ka bita salinge loko te ngamoko na zongi na kimi na ngai mama zui mwana na ye ya mobali ake ko zongisa ye na classe tanga zongisa si madame abi madame ndeni bino boku ko permettre que mwana akima abi asengi kaka ase soulager tozo luka epe awa azomona na te mama na bango atiki ye aye ko zonga 12h pe ko kaki na ngonde bana babi mara midi mwana ye ko zonga pe na ndako mama lobina sela bango a roche dose oyo eza lokwa to benga loso na biso ya miliki reolé o to benga ka reolé asalela bana akei kosala papa wana asalela mwana miliki ezali na ndako te atali na linza za miliki sili akei koluka kosomba ba miliki na biso ba pakoti ya ba pake libanda pona aya kosalela bana na ye na ndako tango akomi akuta na moninga na ye mona nzela abi nazokoka bien te moninga yebisi eza pasa kobota te abi te nazo sentir pena kitoko te mais yako sunganga osalela bana na ngai papa muninga na fc o na sunga yo na salela bana papa bière na sina sali loso mais etikali ka miliki obala ba ona pona za pena na courage te muninga tellement yebi ke aza grave da aza na zemi ayebi ka que non ba pa caprice ya kobota ndenge ezalaka peut-être ndeko moi ça za komitungisa ayepe akei bandeko kosunga musupe memisa ba tout problème na vie mwana mwasa nde mutali ko bema problème nzamba zaki na ye asilisi kosalela bana na ye
apesi bana emi bale moko ya muke ya mwasi na ya mobali apesi bango papa bameli ndeko mwasi a aidé à sukoli parce que la femme azaki vraiment propre bazana bango na mbongo te kasi otali ndako na bango lobite mwasi azalaki propre njungo kitoko propre selon histoire ndenge bapesi ya mamour asungi ndeko wana ya mwasi abongisi basani na ye asimdi akebise oke kaka botiki nga kotika nga te yaka tofanda abi nga pe natiki bana na ngai natika osusu na ya tofanda abi te tofanda nazoko mwa moto nga moko nazo miyoka malili yo nazoko moto ndenge za pembeni na nga nazoka lokwa mwa moto alobi mobali papa na biso apesi biso lisolo oyo azali papa ya musala ya maboko ta mutu ya musala ya maboko abanaye kosala musala ya maboko bato basala na bachantier architecte oluki oloba bakongaka bandaku papa kotaka na musala musala koti bazwi mwa chantier ndenge ezalaka akokota kosala ba une semaine 2 semaines asali kuna na chantier nde bakendaka papa azalaki na chantier na kakwaku bango bazalaki na mabor na kati kuna bazovanda nde kwana mwasi ayebisi yaka tofanda abi mobali nokutu aza na ete yokanga manga balinga babengaka mobali ozwa moto mobali yo obenga ngo banga aza moto tika bayokanga biso babito oza ba lesbienne pamba abi alongwa kuna nga nazoka moto na yo zopesa nga moto ebite kende ngo sungi nga bosali musala ebele obanda kosunga ngai na bana na ngai moninga yebisi sava na zoya nakena ndako nakanga porte na nga bongo na ya moninga na ye abimi akei c'est l'explication moninga teka bamaki ya kotokisa akei atokisa bamaki na ye pe abi anokena nga ofanda kuna tena kefanda kuna atokisa bamaki na nga nakende atokisi bamaki ne ake koteka mwana na ye ya mobali atikalaki azomona makambo nyonso ndenge mama azosala mama azopema mama azopema ayebisi mama alobi mama oza na poso bota mama banga alobi nayebi te soki nangi na bota mais ntango nabotaka bino nayokaka boye te oyo nazoyoka mosusu mama azokende mama na bango abengi mwana mobala mokolo alobi zwa leki na bokende bakepa kamaradi na atokisaki maki ayi bokende pa na ye mwana wana ya mobali ake na leki atiki basakana metango basakani mwana koki te abina monaki mama biso azobina na zonga mwana ye kozonga na kozonga mwana zongi akuti mama na ye agangi zoganga oganga mama agangi makila ebani ko mama na zolo mama na ye akufi bande kwa na zonga isima pona okota na histoire na biso pona ko faire comprendre ndenge mama akufela ki place mama ya likamu ebandi wana mama akufi selon explication ya mwana na ye alobi mama akufa kimbala moko te tango mama gangi makile ezobima mwana bazi kobenga mama alobi mama na ye alobaki mama na ye alakisi ye alobi tala mutu oyo atelemi liboso na nga na yo nde mutu abeti nga eloko tala mutu atelemi liboso na nga nde abeti nga eloko alobi mama na ye tindi alobi zwa nzete oyo beta place wana ebeta bandeko mutu soka akufi toyebi te toyokaka masolo ebele bandeko mwana na kotombola nzete abeta neloko ya azomona te ebetika mama na ye moko mwana mama akufi akwei kokwea mama akwei ale mwana bimi abandi kobelela tango batu bazoya abandi kosopela mama na ye mai po amonaka na ba television ndenge totalaka ba novelas ba série na biso ndenge basalaka mutu po mutu alamuka bange babetaka bambata mwana pa bandi kosala ngo na mama na ye abandi kosala na mama na ye kosopela mai bandeko na nga mama ayebaka kutika biso baaki kobenga papa na bango ayaki kuya tango bandeko ya mama baye babengi ba famille ndenge ezalaka babandi kotuna ndeko na bango akufi ndenge nini mwana wana ya mobali abandi ko expliquer mabezalaki kala mwana ya expliquer te tellement mwana wana bandi ko expliquer ndenge mama na ya kufeli ndenge mama lobaki ba déplacer ndenge mama lobaki na ndenge mama tindaki abeta mutu wana eloko famille ya mama balobi mwana wana mutu aliende kuna bango
nakolia liaki ndeko na bango yango azopesa explication. Comment ça fait-il yo mwana mukie oyeba ko expliquer malamu ndenge mama na yo akufeli abandi koloba bitia nazalaki wana tangu mama azosala mama mtatindi ngalo bina zo nzete mutu moko azobeta yenga pe nazo nzeta fufu na bamba mutu wana te nazo nzeta fufu na bambi mama nde mama ayeko kweya ngala mona nga mutu ngote mama lo bina bamba na mire na bamba bonde ko kozwa mama kwe nde na la musa mama azali soutien. Famille ya mama basundoli mwana wana ya mobali bandeko na sote mo muke tango mama pasi wana bani ko sala ko kufa nde mama yaki ko botela ayaki pe ko mi botela donc tango batu bayeba kuti mwana beti nzete mama pe koto na se mwana wana deja abimi mwana moya mwasi azali mwana wana pe deja abimi mama moko wana ayiko bota donc akufa kinanu te leta ba bluka ba botisa leta bazo benga leta mwana azobeta bambata bazo sopele ba mai mwana azosala ba action pour mama asutuka la muka mama azalaki nanu moto ndenge batu balobi azalaki nanu moto mama ba ko kata ina mwana mwana wana ko bima ba bimisa ki mwana tango mwana pendande abimi nde mama ayaki kufa wana pe ande kwa kikutika biso. C'est ça l'histoire ndenge izalaki ne bébé wana bakangaki famille ya mama ata ko bébé wana balobi bakozwa bébé wana te eza lisolo ya 2017 baboyaki kozwa ata bébé na bango mwana na bango akufa aza innocent aza pe ndoki te po ya ndoki eza yaya mais ko ya bébé abotamaki baboyi pe kozwa ye babi bakozwa bébé wana te c'est que ti asali incarnation eza ke a transférer déjà kindoki na nzoto pe ya oya botami azali pe ndoki. Comment mutu deja komi na terre ko kufa ebi mwa biso ba africain to linga pe moko yeba mingi tiko kapena ko landela comment mutu deja komi na terre ko kufa mais abota mutu oyi ko pesa louche ye deja zoke na ko kufa ko pesa louche ndenge nini seke penza eloko ezali kekindoki mwana nande abotisa ki ye penza papa na bango azo témoigner alobi ke bana nanga baza bandoki te abi mwana nanga so ina lisolo pa na yo ponaza papa na bango soki baza mabe no mabanga bina tambo lib na bana wana ponaza papa na bango nazo luka lobi kwa bana na ngai ngamo konde na zawe famille na ngai tangu to sali makambu ya mwasi na nga lokola bayoki ke mwana na ngai ya mobala za na kindoki eza la famille na nga muto alingi bana na nga azalite na tawa na ndenge zo sisa kokunda famille na ngai yokani ke tozwa bana toke kotika bango na bakuzu babenga ngo babeko bisika o batu bakendaka epa ya ba mama wana oyo babenga ba mama mbikudi ba mama bakenda ko bikola kotala milimo ya bana ya église moko songolo bakei na église wana bana batika la kuna bana bafanda na église papa pe aza na place te olava na ndako akenda ka place wana ezo simata bifo fanda ka place bana na eba azali ba famille ya mwana mwasi wana papa na mama ke koluka bango alobi siko botike linga bana o bazali mikie ngana sala ka musala ya maboko soki na koti chantier te na kozwa mbongo te na tekaka te naza na eloko te kaka chantier batu babenga to kende osala mutu ni akolinga asala pa pesa nga mbongo pardon abengi leki ya mwasi na ye propre pardon zwa bana oyo nako bunde take mobali nakenda ata kosala ni fiska taki yen touche kwanza na yaka kotikela kabino po bana nanga balia nako senga ata na balabala me bomba bana wa lobi jamais bana obaleya nanga e simba te baza bandoki papa kenda kotika bango na église pesa la kana delete église bafandisaka mingi bandoki soki basambeli bamoni ke kindoki te po kuna pe bana bandoki bazalaka soki sikoyo oye na bana na yo bana no baza vierge baza kindoki te okotika bango kuna te po kuna eza ville de refuge ya bato o bazokende kosala kosenga délivrance yo soki bana no baza na bango bien so otiki bango kuna bakobeba parce que na kati église pe bakontaminaka bana kindoki bayebisi eke il faut longola bana oyo awa
papa atelenga na kibandeko na ngai mayele esilié parce que kuna na chantier ba chantier oya swaka ezaka ke mutu abengi ye akia koti fa kota po ya zosala il faut akota ta une semaine 2 semaines après bimi si kon église bazo bengi balobi ya kolongola bana o toza na place akocha bango te biso ezala kaka juste délivrance que si to bondeli pona bana so to moni ça va il faut mwana abima okokenda na bana wapi ndeko moko ya famille côté ya papa ayaki kozwa oya bébé atala ndeko la bango mobandi nga koma kotelenga na oya muke abi pesa ngata oya muke na kenda na pasteur na ngata la identité ya mwana ngo soki bangonye malamu nga na zwi akenda ki pe na mwana wana muke ya mwasi batali pe identité ya mwana bamoni ke mwana zana ni lokote azana kindo kitende ko na wana ya mwasi cousine na ye azwiye ache na ndako bandeko papa zana makoki te makoki pende zate siko yelo kwa chake na ndako papa lukaki mwa ba miliki ya mwana ndenge ezalaka ayeko tikila ndeko yebisi ete mwana zo fande pa na nga okoyeko ya ko se déranger te oya ko tikila kayeba miliki papa petanga yoki bongo ase sauver mwa muki azwi kimia bite zwa kasi oyo salela ina autour oyo tour asima kasi bino boko somba ote mobile na nga kutu asepel to zona biso mwana to yiko va na e problème ezalité afanda na mwana papa pe azosamo ba misala akokoka te papa koma kokota chantier na bana wana mibale ya moko ya mwasi na moko ya mobali akena wana bango chantier poso ke pa kotina bango chantier te ko simba te place akotika bana ezalité famille ya mama eboyi nango bango baza bandoki famille pe ya papa o baza propre bandeko ne propre baboyi pe bango po baza bandoki banyesi pe ya papa propre o bazali ya baboyi bango po baza na bango bandoki papa koma okende chantier na bana wana moi biloko balambaka na chantier kaboli na bana ekomi kosala epe mwa soni moko akomi kokima so bato babengaki na mosala eza ba plus petit na ye o bazalaka bien ana ngula na balunda kuna tango bazalaka avieyo na bana boye avieyo na bana boye avieyo na bana boye binaza na shwate na place akotika bango te so eka mosala si des semaines tozongi na bana na ngai avieyo ifo kaka mwasi mwasi bandeko kaka ndenge toyoka ifo mwasi paza na bana bokola papa vai na bana 2017 2018 2019 kaka lolenge wana kendaka ba chantier na bana bazongaka na 2020 awa papa koki lisusu te abi naza na choix te fo nazokaka mwasi oyo akovana na bana oyo po ndenge eza boye na okokana nga lisusu te na okokate kozwa bana oyo natika bana place boye na chantier bana balali bamsu nazobeta babriki kuna mabazele ezokotela bana tolara na bana na chantier eza propre te nazokaka mwasi papa alobi na mois de septembre ya 2020 ayeko kutana ndeko mwasi moko kaka bisika futilaka pembeni wana ndeko ngabima ba 4 heures akendaka koteka mapa lisolo kaka ndenge bandeko mibali balingaka koyeba mwa via bandeko basi osalaka nini lisolo mwa mbote papa ayeko fungama epa ya ndeko mwasi na sepeli na yo boye ndeko mwasi pe ayeko pesa pe papa vina ye alobi naza na bana nga bana na nga basali 4 mibale baze pa papa na bango mibale baze pa na nga na papa na bango tokabwana mais nga nazala na nga awa ndako na nga yango na bana na nga boye biso mepe toyebi ke mwasi soka si alingi alingi akomi pe kosunga ndeko papa na biso akomi kosunga papa na bana wana kolia ya bana wana papa pe akomi kotika bana bakomi kolala pe pa mama wana a expliquer pe kana ye ndenge mwasi na kufaki akomi pe kolala mabeteli ya likamba kindoki te ke otala kutu ba famille nga baloba alobi na eloko bongo te atiki po atala pe mwasi wana ndenge akovana soka komona pe mwasi nyama be pa bana na ye bavanda kana bango bafanda ka problème pe ezalité papa na biso akendaka musala ayaka kozonga ba covid awa ndenge yaki kokota biso pe makambo ebebisaki mwa misala mwa misala mwa komeka kozonga mwa ndamu da bakomeka kobenga ye akende mwa muke azwaki mwa muke oyakangaka ayeba kopesa ndeko mwasi abakisa na commerce po yende mutazo bikisa bango
Bande kota mwana mokilo mona kama kambo. Makambo esila rate osila bisoka aso eto kufi. Ndeko mobali akei komi kwa lisusu kana kati ya mai. Abakisi souffrance likolo ya souffrance. Nzoka mwana mwasi wana ndeko mobali akwei. Ye paza na ba mibali o baboya ka bango te. Mibali ope baza benemi ya progrès ya ba ex na bango. Soki akabwana mwasi azashaka mobali alingi yo kufo souffo kutanta na mutu moka sunga ote. Tango amoni mwasi akomi na 3/4 de main ya mapa bandeko na ngai. 3/4 de main o ba bourrette ba bourrette na biso batongela ndako biso atobeka ngo quart de main. Akomi na ngomi satu. Sangwe kenda kate kei. Ke mwana mwasi na yo mikolo apeli akomi na jo moko boye jo na kutu abaksele mbongo ya fond ya commerce ndenge za boye akomi na 3/4 de main ya mapa akoma kozwa. Mobali wana lobi libala ne oke musika te akomona. Akuta ina leke mwasi na nzela yebisi yebisa mobali wa lingi ya na bino atika posoka tikite a o regretter. Ako regretter. Ndeko bazo vivre na ndeko mwasi. Nzoka ndeko mwasi pe deja kutana na mobali na wana mobali amenasa ke na nzela ayibisa kapende ko mobali te. Kovanda ka bazo vanda ndeko mobali, kovanda bazo vanda ndeko mobali. Ndeko wana pa mwasi aza susu na zimi susu bande kuna ngai. Ya papa na biso wana kaka. Papa lobite, ngabi papa bongo poani yo susu. Utaki su zemi to continue no lisolo te. Abi mwana nga na chaki ka poto sangisa bana. Po soki ya boti, ngape na boti, mwana na telemi na katikati na mwana moko na telemi na katikati na biso, ako pese équilibre na bana so po bavana bien, ndeka kezalaka na za quand même mukolo mo expérience ya vie po na fanda yango na chaki ka bongo. Bandeko papa na biso wana kuna ayoki kaka zemi wana epusa ni bandeko mama na biso antozolo ba mwazi mezamo apu na mona ki bango ba yaki mwasi na mobali kopesa ngali solo abwakeli papa otozolo ba awa maladi ya mbasu babwakeli maladi ya mbasu chance ya mamour ayebani na docteur Marcelo Sadi oya Alexé la biso awa to lukaki komema ina nokuna baluka balongola bangenge wana bandeko izona zo beteza lisolo ya pasi na mawa papa na minicho alobi mamour mwana ngai soki na yake pa na yo pona zo kokati tango yake pa na nga liboko ezalaki boye liboko ezalaki ye boye ezalaki kokita te place ezo kita te ezalaki kaka boye lo chance bazo solo la nanga liboko ezalaki boye papa lobi bateso bazo lo bananga ezambasu na kotika bana nanga mwana nga asisa iko bet pesa nga liso na ete na benga ki docteur Marcelo na tuni pesa zali na memi papa wana kuna akelinga di papa docteur Marcelo to yeba ndeto ko sala c'est la vie ezata na charge nanga eza na charge nanga sunga na papa oyo tota na ndenge ni ko lekana mo muketo ko zwa to ko pesa bayebi ko sunga papa ndeto zo ba boliboko ya papa wana eza ya kokita ayaki pe ko remercier ngai mena yebisaki ye nanu nasali lisolo na ote soki ebimi soki bapele koti na koyebisa yo ayaki koluka lisungi epa na nga nasungaki ye papa nazolela lobi mwana na nga eza na mutu moko ayebisi nga nakende kotika bana ono orphelinat nakende kotika bango na orphelinat nakende ko se présenter petit na nga moko ka boye ayebi nga na makamba chantier tema bayokela nga mawa bango pe balobi nakende na bana na orphelinat nakende kotika bana wana pona bafanda kuna po batanga lelo na koko kufa mwana na nga bande ko pesa nga pasi abina otika bango wapi famille mama na bango elingi bango te famille ya ngai pe elingi bango te soki bakufi soki ngai nakufi nani akozwa charge ya bana na nga na sima c'est vrai que ba petit na nga na sana bango na chantier basi na bango bakobokola bango yango na inaki kotika bana na nga mwana nazo senga lisungi
soki batu ya mawa baboti bazali basunga papa na biso oyo ne fiske na muke asala ta commerce ateka ta secret apama na nzela po biso toteka na biso ba secret na biso na ba arrêt akoye kosimba ta ba eau vive na ye ba agua minéral na ye na balabala azoteka po alobi ke nakolinga te bana na nga bamona nga na ze incapable nalinga ta chaque samedi ndenge peti wana alobi nakenda ata kotalaka bango me namemaka ta babulasha pamba na basamapito oyo babombo na babiskuit nakenda kotala bana na ngai bandeko ezopesa nga pasi ezotangisa nga ya miso bisolo oyo bino bozoyoka ngo me nga nde nazomona ngo abi naza na susi ya kokabwana na bana na nga nazwaki mwasi po mwasi wana asunga nga metala mwasi yango mobali na boke nga deja malade est-ce que na ko continuer na mwasi ya boye na ko ya kokufa siko nazokoma na 4 bana vina ngeza wapi oyo kuta za mwasi akikotika na mwana na ya bokola oyo azepa ndeko na nga wana ya mwasi ndeko na nga lobaka na nga na pesa ke loko te melelo ndeko na ngai akoma kobenga nga nyonso tu osondolela nga mwana otikela nga mwana yozolia te yozosala te alobi mwana nga telefone ozomona ba peti na ngai basala bana congolais sawa bango bapesa nga ta telefone kozalaka bien nazalaka bien na lunda tango nazalaka na lunda nazalaka bien na ba peti wana bazokanga ba bazo reflet bonga azobuma bona ndako na nga lelo fruit wana nde mutekoma kosala nga mais sinon te nazokoka lisusu te na lingi na ketika bana on orphelinat yango nazosenga lisungi epai na bino bato ya mawa epai na bino bandeko na biso ya Océan du Congo na eko senga lisungi pona papa oyo bandeko eza histoire vraie soko bengi nga mamour na kosala effort bokota na contact na papa wana bosolola aza papa parce que nazo baka papa parce que aza na âge ya papa ko botanga mais c'est un tonton pour moi aza kokote aza mobangete aza na barranger ya ba tonton mais je l'appelle papa pour respect pour azali papa pero ko botanga bandeko bosunga papa oyo aza papa moboti bandeko nanga Honorable Pascal Pembele mobikisi ya ba mama bana ya Afrique du Sud yoka lisolo oyo Mary Joe mon papa Mary Joe nakati ya Allemagne yoka lisolo oyo Maman Océan du Congo yokelanga lisolo oyo Antivirus de Belgique Boda Bodak yokelanga lisolo oyo bosungelanga papa oyo bandeko na ngai bosungelanga papa oyo nazo senga lisungi bandeko nasungi deja na sali moi par na ngai ya kolongola e kaka maladi azalaki na ko boma e mbasu wana ko boma e na moi relation na zanango na muke openzambe apesa kinga na zaki na ona ndako ona kai ko sombela Florence ya lipa mais na ndimaki ekende pa ya docteur pour asunga ye ene koni mais na yebi ke na nzela na ngona simali pa moleza yango na ye pa ina yonde kwa motema malamu oyo zo yoka nga place yozali oza papa moboti ya Nene Gonsalves na beleli o papa bosunga papa oyo ba mama na nga ya mawa ya Océan du Congo ba papa na nga ya mawa natanga kombo natanga te tonto alino moke miso ya nzambe natanga kombo na yote papa pour favor na bondeli bino bisika boza ya muke oyo za nango même un $10 $20 so déjà beaucoup kata 10 30 personnes attend à $10 $10 papa na biso ko s'en sortir ne fils ka te kata mai pona bana wana azwata lisungi na ngape na encourage ki akenotika bana na orphelinat kasi tant que papa moboti alingi quand même
ne fiske akenda kotala rabana na ye siko soki atikali ye moko pe na vie o wana pe azali epatia oyo azwaki ye ya muke ya bebe bandeko sera ke azwa pe wana akendo tike na orphelinat eko créer bango problème te na ndeko wana yango azoluka ata moyen ya kotambola bandeko moyen ata ya kotambola ata gazoza oyo eza ata basucre na bare atelema ateka. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes de gens. Akoki kosa na minute azo sale lo côté bandeko na sengi lisunge pa na bino po ata linga ketika bana no fena ifo lukata mwa saki achata mwa bilamba mike esunga bandeko na ngai yo zwi $10 yo zwi $20 yo zwi $5 yo zwi nini bandeko kota na contact soki lisolo etucho na motema ozana posa ya koswana papa oyo bandeko numéro na ye ezali mais na ko pesa numéro moto na public ka boité bo benga ka numéro eza affiché wana numéro ya maman boko zwanga moko directement maman et boko swana papa wana na ko fixer rendez-vous na ko benga e boko solo la boko yoka mona matoi na ye moko nenga ko expliquer biso wana eza ki lisolo ya maman ela biso na moko na lelo bandeko to sungana et mon nom vivant to sungana bandeko deuxième commandement aimez-nous les uns et les autres. Premier commandement eza commandement ya ye moko nzambe kasi deuxième alobi na biso to lingana ndeko ndenge ni yoko linga misala nzambe sokozo linga mutaza pembe na hotel longonya na Pascal pembe na musalo sala kanzamba abatelo akeno liboso apesa yo ya mingi na yebi kendengo yo kilisolo ya papa na biso okanga mutema tendenge lisolo ya ndeko mwasi o to betaka otikala koyoka bandeko ya mamu lisolo ya mamu ayaki na ona mukona lelo yango yo na pesi bino nyonso mbote batu bolandi lisolo oyo na mukona lelo nzambe apambola bino pe asima mitema na bino to bengana to mona na numéro asima. Que le Seigneur nous bénisse tous.